Braza partout bozali Congo central pe ba diaspora partout na mokili mobimba la pesi bino mbote parce que na yebi ke ngonga oyo boza ebele na cadre kolanda rétrospective ya Mbunda Ekolo magazine d'actualité oyo bosepela nango mingi surtout à travers ba chaîne YouTube pe la kati ya Kinshasa a vraiment pour nga aller de vraiment na sengo mingi ya ko présenter bino na mokolo ya lelo. To fongoli rétrospective na biso ya semaine pour le semaine que semaine ezaki dominer la raconte au chef de l'état ayamba ki délégation ba tutina ba utu elekala ki ndenge nini. Semaine oyo elekaki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki ba délégation ya communauté tutina utu na cité ya Union africaine. Kasi rencontre yango esalemaki bongo na contexte ya ba troubles sécuritaires oyo ezali ko salema na est ya République démocratique du Congo. Oyo ezali occupé na ba rebelle ya M23. Bitumba ya makasi ezali ko salema na territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu. Pe ezali ko présenter menace ya makasi na ville ya Goma. Oyo ezali chef lieu ya province ya Nord Kivu. Boye bake bitumba oyo ezali ko salema na est ya RDC. Yangonde ezali base ya ba tension oyo ezali ko salema na ba ville pe ba village ya mboka na biso. Ba manifestation anti-rwandais ezali ko salema pe na ba ville lokola Goma na Bukavu. Ba notable touti congolais ba fimaki balobi ba menace na ba arrestation ezali ko salema makasi na territoire yango. Pe bango bazali ko senga retour ya ba réfugiés oyo bazali éparpillés na kati ya territoire rwandaise. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo azali gara ya unité ya RDC a rassuré délégation yango alobi fermeté na ye pe détermination na ye ezali bongo pona ko rassurer ba congolais ete a kosala musala ya makasi pona kotia kimia na mboka pe kosisa ba trouble o ezali kati ya ba ethnie pe kozongisa unité na kati ya ba congolais. Kasi mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ye a permettre ba communauté alobi ba kopinir sévèrement ba acte nyonso oyo ekokende na cadre ya ko humilier pe ya kobundisa peuple congolais. Toko senga na gouvernement congolais pe mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo bo fongola misoga po ba M23 ba kite na nu territoire congolais te biso awa tobetika Kambonda. Secrétaire général aux affaires coutumières Augustin Mungimi a martelé mingi likambo etali ba loi ba chef coutumier. En fait, à tout moment, tous ont lancé ma réponse à chef coutumier. Bah utiliser bah moyens nyonso. Bah appuyer bah forces armées na biso. Bah appuyer mon continent biso na des forces nyonso azo sala pour na récupérer ma billet na biso na mboka ya ba agresseur. C'est ça le travail que les chefs de coutumier sont en train de faire. Nous sommes très unis. Nous sommes derrière notre chef. Nous sommes derrière notre gouvernement. Nous sommes derrière nos forces armées. Matin et soir, nous sommes en train de prier. La prière, nous avons donc, tout le monde a commis au regard de ce qui se passe à l'Est. Donc, nous sommes derrière notre chef. Nous sommes très concernés par rapport à la situation et ils ont dans l'article 14, dans l'article 17, le secrétaire général n'est pas là. Jusque-là, c'est au niveau de la base. Et la loi parle de la famille. Et la famille ne peut pas désigner seule et à désigner Batou. Ce que Zalima, comme vacances, comme je le dis toujours, État chefferie, loi est désigné gouverneur. Ce que Zalima, chef de groupement, loi est désigné chef de chefferie ou de secteur. Ce que Zalima, village, loi est désigné, n'est-ce pas, chef de groupement. On dit batali makambo ya dévolution ya pouvoir coutumier. Biso makambo ya kokoya tozana 26 provinces avec au-delà de 88 000 villages. Et nous, ce sont des lettres qui nous parviennent. Tala. Et à ce moment-là, nous remettons na gouverneur de province koye bisaye mibeko par rapport à la désignation de Liboy. Mibeko par rapport à conflit et le Biboy. Tosengi au salaboy, tosengi au salaboy. Et on se limite là-bas. On est là pour faire appliquer les textes, pour faire exécuter les textes. On n'est pas là dans beaucoup plus dans le niveau de la désignation de la chef parce que loi la mission c'est Kabola va pouvoir et Zali Baton a tout le temps à s'occuper.
dédoublement exalitaire, dédoublement ya chef coutumier. Et ça la maman. Moi je me pose cette question. J'ai demandé au bourgmestre la fois passée, j'étais un journaliste. Tout ce qui se passe là-bas, parfois c'est voulu. Bon, il y a une commune, bon, tourner telle commune. Vous avez combien de groupements? Vous avez combien de villages? Bon, tout le monde, mais il y a des problèmes. Bon, mais quand on a besoin de Val, le nombre de groupements ainsi que des chefs, le nombre de villages ainsi que leurs chefs. Je pense que vous avez pour moi des groupements. Si vous partez, c'est le bourgmestre qui doit faire ce travail-là au niveau de la ville, mais au niveau il y a province, il y a des chefs de secteur, il y a des chefs de chefferie. Il y a des entités là-bas. Ça, la nomenclature, c'est tout. Ce n'est pas à notre niveau de faire toute cette nomenclature-là. Pour appuyer un projet tout ça. Tradition orale est à la base de la bébélé. Il y a un moment où la bébélé est comme défaut. Il y a des règles de la succession, des arbres généalogiques, et comme falsifié. Nous voulons tout ça, la référence, c'est-à-dire tout ça la monographie, la entité coutumière, tout ça la codification, la règle, la famille, si vous ne pas comment vous conduisez, codifier dans ma famille pour le problème de donc, la résistance est ça. Et ça, le projet, mais te soumettre à la bataille. Pour disposer du budget, je pense dès la promulgation du budget 2023, nous avons un journaliste pour que ça soit dans terrain. Problème, il y a insécurité et qui trône la commune qui m'a qui est évité tout le bélangoline, mais les policiers, qui toquent, qui est Likamo étali insécurité, tu peux pas incivique, la ville province de Kinshasa. Oyo mingi to mexala ko benga bakulula na ba criminel mo kuse kukri to ko continuer ka kolobati bu koleta akosilisa ko sa ba ko maboko parce que ata bazo ke bakanye bakasese ba koma na bango kima botala lokola bana bibali oyo mibi bakulula moko ya blague te bango ne baza ko seme insécurité moko impossible à la commune ya Kimbaseke ba bunda bitumba moko banda 11h 17h mais l'état lokola l'équipe na makasi pe maele l'état akita na terrain akangi bango moko le ozomona bakobi ko beta miso pai lokola bana malamu tala ba tatouage ya mazoto bango oko comprendre yomoka ke mutoyo ata ayere ba milieu alobi abana mona mwasi jamais okoyi ko pesa enzela parce que azali moto mabe métier moko molonga mutuna ezate apaka ko siba macheti mais ko boma banyama te kasi nde ya kozokisa ka bato boyo kabino monde commandant oya la police lengeni alobaki liboso ya caméra ya mbonda ikolo ngo komona bango ezona sa police ensemble sala lobby, tout ça qui est au four et au moulin, tout traquer ben civique jusqu'à ce que tout kangi pena ba grand acteur, il y a ba écurie différent. Tout kangi mais c'est rasé, Bouddha, ba Wizi, ba bazar renommé, on poser ba acte de vandalisme chaque jour, population moyen va librement l'occupation na bango exact. Les Jamaïcains na ba orangé. On est au Kangi, les deux équipes vont déranger. Ils mingi na tronçon et ça derrière la maison communale. Oh, écoute ça, Akima na Kanemakasi. Il y a une photo de Akima na moyen. Parce que va continuer à mettre moyen pour que bateau va que nous ça bilanga et sunga biswawa ya Kimi. Dans ça maïle va casse ko le kabakonzi. Tokosenga na mwana mboka Daniel Aselo ozali ministre la makambo etali sécurité intérieure na mboka. Pena général Kasongo bosangisa mayele pour la redoubler sécurité na mboka parce que awa tokobi ko kede muke tokoma na suka ya mbula donc yengi ko banini insécurité est comme makasi parce que ba miibi na ba kuluna tope ba criminel bango pe bakobi ko lukandeni ba kosomela basi na bango na bango bilamba na makamba ki moyibi awa tolingi sécurité eleka makasi bo doubler sécurité pour makambo oyo ezala musika de manière que population affectée ba faire de l'année ya kimia na ndenge ya esengo biso awa tobeti sika mbunda likambo oyo etali spoliation na ville ya Kinshasa ekoma nango lokola likambo normal batozo kamwa lelo oyo ba mama bilanga oyo bamesa kolesa so biloko ezalaka bio baza kolela parce que mutu moko abimi abotola bango terrain na bango sika na to na ndenge nini elekanaki ndenge balobaka Kinshasa ezangaka makambo te
botala mokolo lelo na tongo kola mukaba mama bayaki misala ndenge kaka balobaki na ndako tokei koluka kokoma bakoma awa na quartier to na masina bakuta bateki espace na bango oyo basalelaka bilanga lokola basanganaki bakomaki lokola moto moko bakendaki inde tina meza communale na bango komona bourgmestre ya commune ya Masina kosolola basololaki kozonga na bango na esika wana solution pe malamu ezalaki na yango te. Il paraît que Monsieur Kabaïdi yende asombi espace ya l'État to éviter apesi mbongo epa ya nani ministre agriculture tala likambo yo pa dossier oyo ezopesa bamama pasi ndunda oyo nyamaka na Masina na Matete na Ngaba pe na Selemau eutaka nango na bilanga oyo tango biso magazine bonda ekoto kitaki boyoka bamama pe bandeko mosusu ndenge babetaki mbondo na mikro na biso banda mujane na ngala kota la misalo oyo nasala ngalisu musala musute na bokoli bala nanga na bokoli bakoko nanga na zoko bokolo bakofulu nanga papa wana bazolo kota kufa tokangama batika biso atana zana makasi tena kosimba lisheti. Je suis le président du site agricole local 1 Christian Kanyoka. To comprendre qu'est-ce qui ne va pas na mboka oyo. To moni bato 7800. O bazali ko san la site ya lokali un certain Kabaïdi motomoko abimia le bien espace wana nyonso ezali aye. Il faut déloger 7800 personnes. Nous lançons appel au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Talela biso likambo tozali na commune ya Masina. O ezali ba acte taillé sur mesure pona ko bebisa campagne na yo ya 2023. Tokosenga na bourgmestre ya Masina fongola misu po dossier oyo ezokamwisa bato makasi mosala zosala na kati ya commune na yo ezoyebana te na yo pe Monsieur Kabaïdi soki mbongo ezangi mosala kende nango na baorphelina na likambo ko privé ba mama pe mabota ya bato ezosala mabe makasi dossier oyo eza suivre bourgmestre ya Masina fongola misu po dossier oyo ekosopa yo mabe makasi. Kopi ya kini bopeto ezali vision ya mwana mboka Jacques Ngobila mbaka pe Gérard Jeko komulumba lelo o ba bourgmestre balala pongi main Jacques Pierre na munze félicitations. Likambo oyo etali kin bopeto ndeko na ngai tikana ebisa bino ke ba bourgmestre mingi bakoma kolala pongi na façon moko kutu ya koloba te. Ya solo vraiment il faut koyeba ke 80% ba bourgmestre bazoko mériter te bazala bisika na bango na mosala kasi elombe mobali o boza komona mwana mboka Jacques Pierre na munze o to benga kaliso banzambe ye azali wa yambo o akageli kama kin bopeto na ville province ya Kinshasa po kimaluku mobimba basi ba mesala bazo dia idéologie wana parce que et côté la bango na aden ya kosala kilbo peto kaka ndenge mokonzi ya mboka azosenga mokolo loka ndio ozokomona mvula ebetaki makasi mais lokola bango kilbo peto babesala nango na se ya mvula bakiti baone sur le terrain tala ndenge baza kopimisa salitaka na bakanivo pe tala ndenge ni baza kofungola nzela o eza kolakisa ke bolingo ya kilbo peto pona bango jamais ekoki kolongwaka mais ya kokama pe ya pasi botala magasin o boza komona oyo ya Congo Futur balibane oyo balinga kosala kilbo peto te pona bango baloba ke kilbo peto la kata Congo etali bango te tala bakanivo na bango ndenge ezali esi ekoma boucher ekoma même ko indisposé mai moyen écoulé ezali te yango mokolo lelo bourgmestre pa nalelaki bango coussin alongoli ba beni surtout ba chaka likolo pour ko découvrir nini ezalaka vraiment na se tala ndenge bino mozo komona salité koute pesi bourgmestre kanda akangi ba mabele oyo pour permettre bango ba s'expliquer parce que ezali magasin munene esengeli ba accompagner commune le capitale kini bopeto mais bango kutu inkipa bazalaka te liboso ya caméra ya bonde ekolo boyo kabino mboko ndenge nini moko ya population ya maluku pe na bourgmestre Jacques Pierre Munze balobaki biso telemeli nde bopeto to telemeli nde bopeto po chaque samedi biso ezalaka nde café oyo akete mwana ya maluku nyonso la morayebi ke chaque samedi sima ya Jacques Munze Béton pona salongo na commune ya maluku ndo moni biso ezalaka toujours téléphonaka toujours présent chaque samedi tozalaka toujours présent pona kosala salongo pona koyesa lisusu environnement na biso bopeto pe maladie ya ba malaria ba fièvre ba diarrhée ezala musika na bana ya maluku. Merci message zaka ya ko yebsa population va respecter ko za ko yeba ndenge ko za propre
système toye constaté na maluku bato bakaniveau oyo batikela biso na baitalien ya kala bato akomi ekomeli bango lieu de décharge na bango ya kobwaka basali te toboyi te leo toza na carrefour ya zone 6 epai wapi bato azoteka biloko mais constat tosali bato so bateki nde bakombaka bazozwa basatelama bazodécharge yango na bakaniveau ezokangama. C'est pour cela que nous avons quitté sur le terrain. Il y a la Congo Futur. On a fait un bloc. Il y a la première hauteur. Il y a gardé salité. Les soldats sont familiarisés avec la population. Il faut avoir un bongo. Pour avoir un bloc. Le bloc est quitté dans la saison. On a saisi à tous les mabende comme Dalet. On a un niveau de commune. Et que va tirer caniveau na bango. Va tirer caniveau comme il faut. Sinon, vente aux alatés. tokosenga na population ya maluku oyo bomesala kosala kili bopeto parce que yango se kota bino na makila kutu koleka bakomi surtout ata balobi bazokabola biso to bakabola bakado maluku nde ekozala première parce que awa kili bopeto esi bavandisa idéologie nango na niveau moko a zéro ya blague te kutu komini moko te kokoloba ya maluku ezalaka te mwana mboka Jacques Pierre na Muze continuez kosala musala na ndio besala kosala musala papa parce que ozali vrai autochtone ya maluku donc ayebi maluku mobimba pe ayebi sécurité ya maluku donc na kata Kinshasa muta comparer na yo kutu azalaka te musala no c'est monana parce que au force la société okoba kosala ngo kaka ndenge ba konzi balingi boye kutu to betelo maboko pe mbonda ele vraiment out to seka na yo okene liboso musala na yo et monani toye bakate ba compagnie ba chinois ba indien so ba chauffeur ba futaka bango mbongo après ko boma mutu poko boma mutu pa la bango et comment nango vraiment normal souci parce que la quartier tout la kimbase ke banyata ki mutu pe so za mutu maté ko nda élément oyote mokolo tobota makate baka kufa e banakate mwana mobali bamoni alali awawa epesi pasi makasi population o batondi ezali match ya vita imanate ezali nde mokolo ya retour na ye na mboka tata Nzambe alamukaki na ye malamu azali porteur oyo aportaka na ye ala masina quartier 3 bato ebele bayebie makasi eloko ya kokamwa alamuki na tongo balobi kutu na ngambo ya Kimbantseke akatisaka na ye te metala awawa mama moko azwaki ye course po amemela ye koli kokatisa azali kokatisa nde mutuka oyo bozali komona memi conteneur oyo etuti ye ndenge etuti ye wana alingi akima population pe batie maboko tala jipo bozali komona bakondisi na kati ya jeep oyo chauffeur kutu aleli makasi tango biso magazine Bondeko tokitaki boyoka bato ndenge balobaki na mikro na biso na ngai akatisaka prince te ya suka aka kuna ba mama mitema mabe bao bazala so ikure ke imotema moto tongoli mwana bato aye lelo aza lelo na liwa mutango akimi tosomona ete mwana moko mutema malamu mwana moko malamu Ils en charge et bembo compagnie ils en charge fallait asa musala bala na matricule ya remorque kana ti place na société ya remorque ya bala na société na bia kuna mamona telema kimimba mamona nite abandoko landa fufuna ti ba ko kengele koto bakanga compagnie chauffeur aso charge ya moto papa sa famille à moi na mobile onenga kufi boy papa buka ki déjà makolo mutatika na bomo tika telema balingite ayoko bomisera nyatie mutu na penser na depuis toko senga na bino population ezali boulevard liboso ya kokatisa yango bozala mibale misato ya mutu moko epesaka pasi tala ndeko oyo lelo akokisi bokolo na ye epesi pasi makasi bajare ya liwa oyo kutu na Kinshasa ekomara ya kokama makasi boye vraiment mawa bozela kaka te 2023 na ba élection po bosunga na population ngonga oyo mama mi pe azokolela vraiment lisungi na bino epesa no motema pasi bosunga ye omesana kobebisa mbongo na kokaba mingi na baba tope mutu ya motema malamu oyo amesana kopesa mbongo na badime na baeglise tope mpona kosunga kosalisa bato na bahôpitaux partout tala elanga malamu ya kolonda oyo Nzambe azokokanisa mpona kopesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami oyo bozali komona azali mama azali ko vivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okoloba te
kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya mbonda ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino mpo naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko na nga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwana ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwana nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema masala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisa nga basolo wana mpo naza diabétique me shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na fami te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokola mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesi nga mwa geto oyo tovandaka na mwana oyo nazosouffrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunga nga nzambe mpa akopambola bino tosengaka lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana na moi image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda adeya balongwa me batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ete bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ete badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo to pe oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elanga ya kolona yango oyo biblia to pe courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi pe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye souci nayebi ke rubrique na biso oyo koma ko sepelisa ba congolais pe ba kinois en particulier et surtout ba diaspora na ba poto pona nini boye idéologie ya mwana mboka Alain Luzayadio ndeko na ngai mbote papa oui ngai Alain Luzayadio rubrique na bino pona nini boye pona nini lelo ba mariage religieux comme rare na Kinshasa ngai papa Serge ba mariage et comme rare na Kinshasa premièrement ezananu ba jeune ba moyen makoki vraiment ya kokende kobala mwasi eza te yango ekomaki no mutu akoma ko raisonner akozala na mwa quelque chose na ye me akoluka akende na ye peut-être na nzela mokuse ki akende kobala mwasi mbala moko mbote papa oui ngai kombo na nga Alain Luzayadio yo kombo na wana ni kombo na nga mo bapai oui pona nini boye mabala ya ko fande comme ebele na Kinshasa pona nini mabala ya boye koma ebele parce que bon makoki penza ya kobala mwasi eza te yango biso bajene tokoma koleka na biso na nzela mokuse osente baye batikeli yo mwasi ofuti mwa basoso mwa mikongo ofandi na mwana mutu kaka bongo parce que makoki eza te ya kobala penza lelo mabala ekoma cher ozoyoka bazosengo $3000 $4000 40 kaze 50 kaze yo mosala eza te mosala ezanga ntina ya kokende koteka mai bachase yo pire okozwa mbongo wapi ya kobala mpona nini boye mpona nini boye naka mingi mpona nini lelo mabala yaka tofande komi ebele na Kinshasa mabala yaka tofande komi ebele na Kinshasa po conjoncture no ya mboka eza mabe libala eza symbole soki tozwi neti na Inde
okopesa kaka chaînette ya pamba argent ozwi mwasi mais awa bazotaxe yo groupe électrogène ya 100 kVA 30 panneaux bon 30 panneaux eza boutique te vaut mieux na sente kaka mwasi ta bana misato mibale malembe tokoma osala kaka bongo mpo autrement kosala eza te mboka eza mabe mpona nini boye mpo mboka eza mabe mboka eza kitoko te circulation ya mbongo eza te bajeune bazosouffrir yango to ya kuluna mpe mwa esila eza te mpo misala eza te bachangeaka histoire te koko tiritiri boyeba depuis kala lelo oyo tozali na kati ya mbunda ekole abeteli biso lisolo nini tolanda masolo ya jesi jemba likambo ya ba épave na nzela to pe na ba quartier ekoba komemama ba désordre de la façon moko impossible yango na cadre ya edit 003 le vice-gouverneur à ville province Kinshasa Gérard Jekoko Mulumba azwaki likanisi ya ko respecter yango donc elingi koloba nini ko dégager mituka nyonso tu wana ekufa koboka yango na kati ba fourrière parce que ememaka mpe ba insécurité ya ndenge na ba embouteillage honorable loka toyebi ke apostule ba mandat ya ndenge na ndenge azwaka te atika leka kosala ba constat oyo asali sous constat na likambo oyo etali ba epava mituka boyoka bilomo ndenge nini ekolekana esikoyo opération kolonga mituka na nzela ezokende bien bon kasi ba place misusu résistance ezali ka makasi lokola pa ya tantine oyo ezali mutuka na ngai nayebi ke ekufa na yango natia liboso ya lopango na ngai moko mabe nini nasali di ezali na voie publique dégagez-moi ça en vitesse Jekoko Mulumba vice-gouverneur seigneur na sali nini honorable pe lokola zalaka nzinga yemoka monyango boka ndenge nini alobi suka motuka ekei vice-gouverneur tembenye boyende ezalaka tobeti mbonda pona Jekoko ngai mutuka na ngai bandeko nakosuka ndenge nini yango tolobaka ke tango osala motuka osombi tike tambolaka na nzela soki eza kotambola te ekomi ya kokufa mema na garage babongisa soki bazali kobonga te mema yango na furia to katakata yango bake kopesa yango na limete osatandama misolo ke kotelemisa yango na babala boye ekomi kocrée insécurité na mboka ato oseyaka na Gérard Jekoko Mulumba vice-gouverneur continue toujours na edit 003 po Kinshasa ezala na kimia mpe bambouteillage elongwa likola bepa etonani ya ndenge na ndenge biso kaka awa tobetisi mbunda sepela na baye baza kosepela mpe lela na baye baza komela awa na kati ya magazine ya biso mbunda ekolo toza kosepela toujours na anniversaire ya Medine Kambembe journaliste ya solo oboyebi mwana mwasi apesa bino bacommunication ya malamu en tout cas bachampane même na mosika esala kitoko makasi tolanda elema oyo pele ya kolanda rétrospective ya semaine oyo tosukisi yango awa bo s'abonner massivement à chaîne YouTube na biso mbunda ekolo officiel pe to fongoli ba porte ba partenaire na ba annoncer boya ebele parce que ba prix ezali abordable merci na Medine Kambembe merci na Benjamin Kilunga pe na Wazolan Zimbu Egride Mateta ngala bilo tokotel prochainement na mokolo oyo koya soki nzambe azali toujours kopesa biso makasi botika la malamu